toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote na biso to zali ko espérer que vous va ebele kolanda biso na ngoka oyo DMTV chaîne na bino YouTube et la kabino ba information et la kabino ba analyse sur ba sujet ba faits sociaux et zali koleka na mboka na biso. Alors lelo to yeli susu par rapport à moi c'est moko oyo et commune à Kinshasa pe ezali kozwa de plus en plus ampleur ezali mingi par rapport à social il y a peuple congolais social na Kinshasa social ezali vraiment que se dégrader makasi je crois que ezali d'ailleurs même les kambo ya kolobate o nyo surtout azali na Kinshasa actuellement azali komona yango ndenge ces derniers mois flambée des prix ezali makasi biloko masi vraiment talo makasi to ya dollar oyo président Félix akutaki yango na mois c'est lelo oyo eza kolanda 1800 toza déjà autour ya ba 1750 ba crédit et mati ba denrée à première nécessité et mati makasi vraiment population ezali komi tuna soki bakonzi ya mboka soki ministre moko ya économie atalaka soki bango nyonso tu wana préoccupation na bango ezalaka vraiment peuple ya solo. C'est vrai que tokomi na bokonzi ya le peuple d'abord mais jusque là ezali vraiment slogan oyo ezali kosala pasi boyebi ke na mboka lokola Soudan epai wapi dictateur monene azalaki na likolo na yango dictateur oyo même CPI lansaki mandat d'arrêt contre ye oyo CPI pe koka kozwa te mais dictateur ya lolenge wana alongwaki na bokonzi kaka po population decidaki et sala ba manifestation po lipa et mataki nous allons se rendre compte lipa et mataki mais biso na Kinshasa et loko komata la seule chose où ils allaient que ce que mataki moni ba kondi ba réagir mbango ça kaka transport donc ce que tali bien bateau dans le milieu de transport ça fait plusieurs années attaque carburant matini ni ba blokara bango kana transport conséquence pesali phénomène demi-terrain kuto actuellement ngana ko benga ngol sous demi-terrain fait to komi na ba quart de terrain et comme ici transport pas si distance aux alai ko jumu to kamoko keimba la moko komi parfois faut ko sala ba tactique il faut qu'on soit 2 voire 3 transports stratégie ba chauffeur ba ju ngwana pona ko lutter contre aussi à prix à carburant par exemple ba pièce de rechange ça na dollar et bango ba korambongo en franc congolais le tout c'est compliqué et pour la bango qu'est-ce qu'ils font ba juka ka commis la stratégie à pour ça la quart de terrain donc demi terrain et commis kutunde quart de terrain c'est vraiment triste ça passe. Le peuple d'abord au président Félix Salomaki, maman Denise Nyakero, première dame Yamboka, est-ce que Bozo na Magambo Bakinois bazali ko vivre actuellement na sepeli koya auprès na bino DMTV et solo la nabino po et lokotomoni et commis vraiment koleke na biso après que tomona batu ko kabola saki ya loso ya 25 kg oyo kala ezalaki saki la famille que pour la provision va te recevoir sac à 50 kilos après et comme il a l'habitude il y a qu'au kabola sac il y a 25 kilos 2-3 personnes voire 4 personnes toujours sachet il y a sucre il y a pilungongo kokata yango en deux au monde a bazui bougie basa on meka kokanga yango nyoso toi les aba indice il y a pauvreté qu'on a que mboka bobola ezoya ou lié que batu va se retrouver situation va changer au contraire la situation va de mal en pire il fallait qu'à s'empirer après comme on a saki ya makala kokabola 2 3 4 5 6 personnes tout y a qui comme on a même boîte ya tomate moi boîte moko ya muki ya tomate makomi ko kata yango de moitié ça ne suffisait pas bakomi si côté yango na kasi ya ba sachet ils allaient vraiment
malheureux, comme on a biloko ya bongo, et pire encore, et ce qui en a été, comme on a les sous phénomène oyo et comment que on a que tu as malewa par exemple maman malewa oyo bakalingaka poisson au monique poisson ya okalinga tu ya kotumba ole batika onka mobimba aussi poisson c'est à 20 plus c'est un peu moyen poisson à 25 plus ole batika mobimba bazo katango a morceau so boza la chance kata ma deux morceaux mutu na l'hôtel soki vraiment va la chance tout le monde attend mutu moi mon cœur et puis katikati et puis le sous l'hôtel wana au moins zalaki oyo bakalinga to oyo batumba mais oyo tomoni lelo vraiment il est quel biso soki to komi na niveau wana elinko la ke vraiment tout ça la chance te elinko la ke situation ya pona biso ekobonga lelo te elingi ko la ke to sana sika vraiment na ba espoir oyo changement ya régime oyo suscitaki parce que situation et ça s'empirer de jour en jour tu es pour attaquer mon tout mais c'est un constat, c'est un fait, il est un fait que na Wende le panier aménagère où les qui déjà en souffrance makasi situation s'empirer. Alors comment tu veux qu'on à un niveau après au début tu vas besoin soso soso mobimba tu es comme qui va parti moitié à soso car ya soso tu es comme lokolo à part mukongo à part Lipapou, à part Kingo, à part vraiment ils sont malheureux au moment na soso moko mais lokolo moko ekei na masina aussi Lipapou moko ekei na bandal aussi Kingo yango ezala maluku mais vraiment tozo kende wapi et suka peut-être na basoso te même comme qui na niveau ya basoso bongo lelo et comme même poisson au tobenga comme piodi au tobengaka Thomson Sensa na français oyo tokoma kobenga na lingala wa mbolongo donc Thomson ya mobesu bakomi kokata yango biteni Thomson ya mobesu bakateli yango en trois parties aussi tena mutu mo eteni muke aussi katikati pe aussi lopele vraiment makambo ya boiza ko sala soni un poisson tali yango même moi na muke soka yango mobima akotonda te mais basa okata yango en trois parties mutu ya sombi peut-être moi mutu wana akei ko débrouiller moi matembele moi mutu wana ko tataka na kati sala yango moi ndenge comme si kota ke loko moko ya malonga c'est vraiment malheureux na yebite soki ba continue biso bazomona makambo ezolekana na ba wenze na biso na yebite soki gouverneur ya ville Zantiningo bilana gouvernement na ye baza komona makambo oyo flambé ya ba prix et comme ici biso encore plus pauvre parce que pouvoir d'achat est diminué et oyo ezali ba indice moko makasi eza kotalisa ke situation na biso va vraiment de mal en pire. Comment tokoki kokoma na niveau que poisson ya muke lokola piodi tokoka kokata yango ya mobesu en petit morceau bongo pe ba client baya basomba donc okozwa poisson moko ya 16 plus to 20 plus et tekami na 3 personnes donc mutu moko ya ju mutu mususu ya ju katikati mususu ya lopele na éviter ça na bamboka mususu makambo za ko kende pena lolenge oyo pe bakondi bafandi na bango est-ce que mukolo nini priorité et cause à la finance sociale ya bato mukolo nini priorité nde cause à la sociale ya bato et ça fait très mal surtout quand on voit koyoka ba masolo que ba pesa mbongo so de mouton qu'il y aurait eu des détournements et que misala et kangami encore que so de mouton et ça qui nango pe prioritaire te yemoko d'ailleurs président Olanda qui est wazolo baki alinga qui na été loko ane salama donc mutu moko ya ka kota ki idéologie kaka po na simana yango ba e bakobenda mbongo et le peuple reste comme ça yemoko a se débrouiller na plus ce sort naï et ça passe comme on est loko abongo nga personnellement et sala kinga passe tout chaque nga ngona lo baki nga ko partager ngona bande ko na yebi ke ebele bozali banda ya mboka bolanda biso awa ebele bosali bambula ebele bozonga lisusu te je vous assure ceux qui ozongi
beta ta tour na moi wende o yeba ko évaluer yo moko niveau ya misère ndenge ezokoma botala ndenge to tomber vraiment na fait on est tombé trop bas kokoma tina niveau ya kopasola mbolongo ya mobesu en 3 parties en 2 parties vraiment eloko non na mona ngote ezali te que ezali poisson ya munene mais ezali poisson ya 16 plus poisson ya 20 plus vraiment eloko yo c'est choquant eza kolekela biso donc biso tokomi kaka bato moko fo banyatirize nyonso mpo toza na mesure ya kosomba donc de plus en plus makambo ezokita kaka ti na niveau omonake na supermarché balambi loso ndenge batekaka parfois banourriture donc bazwi mpena oyo tobengaka na lingala donc bato nyonso kinwa nyonso to ayebi bikrokoto ya loso batie yango na sase bazoteka yango bona yebi te idéologie wana euti mpo bato mosusu balingaka mpenza balia kaka bikrokoto wana to ezali kaka mpona peut-être pauvreté te kaka donc moto mosusu aza en mesure te asomba mpena loso ya bien oyo ebeli boye par rapport à bikrokoto donc c'est eza pasi komona makambo ezosalama na mboka na biso eza vraiment koatriste biso tokoki kotikala boye te esengelaki na biso koréagir na façon na biso mpona kosalisa tozokende wapi tozalaki na baespoir ebele que le peuple d'abord ekozala mpenza kaka te na munoko ekozala kaka ndembo te mais le peuple d'abord ekozala effectivement que bakonzi bagouvernant s'occuper pena réellement na problème ya peuple azosenga nini ndenge Félix Waseko ayemba aloba yango kunwa kodia kulata donc ça dit que komela kolia kolata donc asenga que social na ye ezala bien mais oyo tozomona na régime eleki social ezalaki nango pena relégué babetela biso masolo ya révolution de la modernité babetela biso masolo ya 5 chantiers lelo après régime wana nayebi te soki moto moko akokoloba na biso ke modernité moko esalemaki awa révolution moko ya modernité esalemaki et que na ba 5 chantiers wana quel est ce chantier qui a marché lelo lisusu régime afika ye avec un opposant oyo balita pendant 37 ans mais bayebi biso nanu basaut de mouton leloko eza prioritaire c'est saut de mouton faut être se justifier na point de vue nanga par exemple koyai kozala neti ya pompage na esika wana terminus wana ya pompage nzela eza moke koto oza na veni mama ye mozomata emati mbudi ekimiso ezokende kota bakare grèce wana ozomona ke na esika wana espace eza tellement moke fallait komeka un peu kodésengorger yango mpona kodiminuer un peu mwa baembouteillage yango nde ezalaki urgent mais neti oyo eza na boulevard du 30 juin na boulevard Lumumba ezalaki mpenza urgent te ozosentir ke ezalaki nango cop yango na lelo tozomona ke moto lokola Jean-Jacques Mamba décidé à adresser une question écrite na directeur ya cabinet ya chef de l'état po azwa nanu biyano na bamituna na ye baquestion bato ebele bazali kose poser sur responsabilité okoki kozala peut-être ya directeur de cabinet même si encore que kuna mpe bajuriste peut-être bango nde bakoyeba kodéterminer soki un élu du peuple akoki koadresser une question écrite na directeur de cabinet, d'autant que la présidence de la République n'est pas redevable na Parlement zawana pour peut-être contrôle des gouvernement. Or, le directeur de cabinet ne fait pas partie du gouvernement. On a des affaires à suivre, mais quand même, tous alliés en droit, il faut se poser la question délai social et tikali nango penzaka kaboye, botande tozokufa. Eza pasi. Toza kokufa mais bazolobe loko moko te bazotala pe loko moko te lelo mbolongo mpiodi poisson Thomson ekomi ya kokata ya mobesu pena donc ba mama na wenze bakati yango po bateka po ya mobimba mtosomba zate ekomi cher. C'est vraiment triste tozokende wapi na mboka na biso et aucun député a oleka pe atalisa ba réalité wana pour que changement ekota boye ça ne va pas. Ça ne va pas. Bino bomo na ngote misusu bazo réclamer que ba salaire na bango e mata ba député provinciaux à ville à Kinshasa et le mois de 6 000 comme à 15 000 vraiment. Donc c'est malheureux. Donc 6 000 na mboka o ya budget il y a 5 milliards déjà vraiment mouqué pour un député. C'est malheureux. Babiloko on est surtout zomona ke batuana balingi mboka te déjà soit lingi mboka ta olinga peuple ndenge. Muta lingi mboka ta olinga yo ndenge yo habitant mboka wana. Donc vraiment, ils ont passé. DMTV, votre chaîne YouTube, tu as dit pour que tu partages nos réflexions, tout ça la moi mouké, tout kanisa sur Makambo Zali Koleka.
actuellement dans le cannabis social, te promettre que tu revenir les sous, pourquoi pas, ceux qui sujet sous ces alliés, soit sujet d'actualité, soit peut-être un fait social où et c'est que tu y a les sous, pendant la binoto, soumettre bino yango, tout échanger et que ça la biso bien. Ceux qui vont aimer, vous cliquez sur le bouton j'aime et ceux qui s'abonnent dans la chaîne Oyo, s'abonner pour ça la biso bien, vous pouvez s'arrêter, vous cliquez dans la cloche Zapembeni pour que ceux qui tirent vidéo en ligne nous engagent la notification. Merci beaucoup, na pessilino, très bonne journée, très bonne soirée, dépendant na heure mini la biso. Au revoir.